Donc, na minute on est na sabino boye. Semaine on est tobandi boye et belo boye baki. Ba on sa na ce choix comme na yemo premier ministre Sama Lukonde. La minute honorable Sama Lukonde, honorable Peter Kazadi, honorable Nicolas Kazadi, honorable Vital Kamere, honorable Guy Luando, donc honorable Wivine Moleka, honorable Patrick Mouyaya, on a eu ça. Excusez, ils allaient membre du gouvernement au la minute au Bazaba éli. Mais là, batinda qui mukanda la cour constitutionnelle. Celui qui va vendre, on va combiner, on va député, on va ministre. Mais en tout cas, cour constitutionnelle, les bois qui s'agit le bagui, la baron de Wana. 8 jours, dès qu'il va confirmer, baron a mandat, la baron est député. Et 8 jours, on a mis tout le monde, sur le moment de Bola, dans les vidéos, et on découvre puisqu'ils ont dit mercredi. Donc, dans le Congo, sur la ligne politique, ok, il y a un sentiment et belé la fanatisme. Baramousé a mon na position comme bien parce que barometa les sola peuple mais souka na ka ko mon na mingi ezalaka intérêt na bango ezalaka privilégié ya on ezalaka bena na priorité na zone bango pona nini je crois que batebele bango ne bazwaki pas Augustin Kabuya na moni ancien premier ministre Mozito aki komona Augustin Kabuya azalaki candidat président de la République autaki kobima député ye moko bazana regroupement na ye azana quelques députés na ye pe bakemona Augustin Kabuya sikoyo nazoyeba au cas où ndenge amoni Augustin Kabuya a identifié que bon andimi na pe na komi na compte à majorité ou ndimi et accompagner chef de l'état d'ailleurs rien moi tout ça le baga na mandaka là or tu vas qui opposant candidat yami balé Constant Mutamba yepé to moni lisusu azaki candidat président de la République abimi député il n'y a pas qu'il consultation parce qu'il n'y a pas allé dans le groupe naé ou lui c'est pas député pas que pour s'identifier en réalité parce qu'il va opposant. Mais il y a pendant la campagne, dans la dernière minute, il y a eu des à la Sima Félix Tshisekedi, on a battu sur le monde à la. Mais il y a ni élu député, à la candidat président de la République avant de valider le candidat président de la République de la CENI. Il y a un candidat, mais il Mbote cher internaute, mbote ba Congolais, mbote balandia. Tidika à travers Saint-Thomas, tout Belibino, Kolomalamu, Nkoloyo, Kouteneb, Sozo, Nandabiso, il y a un plaisir, tout ça, et je crois que le plaisir est allé partager parce que tant on a un plaisir, il y a un Congo, Mbokanabiso, Mekolo, ils ont des gamins sur le plan sécuritaire, sur le plan politique. Ceux qui totalement bien en minute, nous sommes en minute, nous sommes esprit bien, Kolongolate, Kobakisate. Cap président de la République dans un légitime et puis légal. Na minute d'autres tigalé la provisoire on t'a ressorti. Autre tigalé venant na minute ça venant provisoire. De même gouvernement n'engage ça venant donc ils ont expédié juste va faire courante parce que les alliés gouvernement a premier mandat ya chef de l'État. Donc na minute le chef de l'État est dans un légitime. Yemo comme tanata Yemoronde Fachi. Donc dans les bons, il y a Robakisate, il y a Kolongolate, il y a Nengemorobote, mais il y a normal, il y a des moutons. Azana commande, il y a des Azali, où le peuple japonais qui a payé une affaire à 73%, et donc il y a des dirigeants, il y a des boussole, les Zana Maboronae. Maintenant, ce qu'il y a le rôle de boussole, les Zana Maboronae, il y a l'exception direction, tu peux l'aimer ou ne pas l'aimer, il y a l'exception dans la direction pour le moment. Il y a un money. Là, on s'est fait la rare année, on a continué pour le banazon, on a bisqué belé, surtout dans les sportifs, plus particulièrement dans les joueurs, dans les congolais, dans les différents pays, donc banda, le vumba ça geste wana, dans les joueurs, les nationaux, les congolais, dans les pays belé, on peut faire la geste wana alors surtout il y a des matchs. Bamsoupé na ba église, bamsoupé na ba école, bamsoupé na ba do ba bisike belé na moni geste à résistance vraiment c'est quelque chose d'encouragé et zo là que ça combien patriotisme et bandi ko bota manakati ya ba congolais surtout ba congolais bazo comprendre bien que bamsou bazo comprendre la baroté bamsou bazo continuer ko distiller toujours un message ya haine ya moté mamabe ya ko division ya ko inana ko cibler ba camp ya ko bona boyema et qui pété biso tous très confiant. Mais les mêmes remettent ma solo mingi dans la côté sécurité sur le plan politique parce qu'il y a eu beaucoup de choses oui ça la politique na week-end au cas na ba jour au cas n'engel kiawa makambo belé et les côté politique je crois que makambo tali
ba sommet à l'Union africaine on a déjà clôturé ba décision à malongue ils ont mis dans la ministre sommet on a tombé déjà ma solo. Oui bien mais nous a intéressé na ba ministre parce que oyo baza gérer tout ba mandataire ba ministre o tolobaki o ba respecter arrêt à cour constitutionnel. Donc na minute on na Sabino Boye semaine on est to bandi boye et belo boye baki ba rosala ce choix comme na yemo premier ministre Sama Lukonde na minute honorable Sama Lukonde, honorable Peter Kazadi, honorable Nicolas Kazadi, honorable Vital Kamere, honorable Guy Luando, donc honorable Wivini Moleka, honorable Patrick Mouyaya, on a yoso. Excusez, ils allaient ba membre du gouvernement au na minute baza ba éli. Mais là ba tindaki mukanda na cour constitutionnelle. Soki bango bako vanda wana ba combiner ba zokana mbongo ya ki député, ba zokana mbongo ya ki ministre. Mais en tout cas cour constitutionnelle les bois qui saki bango le baki na bango ke bana 8 jours dès que ba confirmer bango na ba mandat na bango ya ki député. Et 8 jours on a né tolo ba bonabité sur na moment bi bola ndande vidéo ya onde koki puisque zaki mercredi. La vidéo sur bola d'émission ba rito mercredi donc écoulé et désormais oyo ekokutae azo continuer na gouvernement du coup à perdre mandat na yekuna dimaki déjà qui mandat ya ki député. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement komi ya kotengama et comme ko senga na lombango penda gouvernement définitif et gouvernement ya sika ebima na premier ministre ya sika ba yango bomonaki mwana mboka Augustin Kabuya o mokonzi mboka pesa ki émission comme informateur alukela ye majorité a identifié bango disons dans le sens que ba regroupement mais na minute na yebisi bino que dès que abandi musala na ye na hôtel Hilton kuna place à bureau na ye et tozo mona makambo ndenge nga sentoma na lobaka soko monite kondima te fo mona banani bakei consultation na donc makambo musu na Congo soko landi politique okei na mona sentiment ebele na fanatisme makambo musu ya mona na ba politicien ko midiembika parce que bako beta lisolo peuple mais suka na kati ya mona ke mingi ezalaka intérêt na bango ezalaka privilégié ya ngo ezalaka pena na priorité na zolo bango pona nini je crois que batebele bamoni bato bake pa Augustin Kabuya na moni ancien premier ministre Mozito ake komona Augustin Kabuya azalaki candidat président de la République autaki kobima député ye moko baza na regroupement na ye aza na quelques députés na ye pe bake mona Augustin Kabuya siko nazoyeba te au cas où ndenge amoni Augustin Kabuya ke Augustin Kabuya a identifié que bon andimi nga pe na komi na nga na compte à majorité ou ndimi et accompagné chef de l'État d'ailleurs il Moïse to sala baka na ngo bandakala or to yeba ki opposant candidat yami balé Constant Mutamba yepé to moni lisusu azaki candidat président de la République abimi député yepa kay consultation parce que pas ali na groupe na ye ou bimi ba député ba ke peut s'identifier en réalité bazaki ba opposant mais yepé pendant campagne na ba dernière minute ayi kondimana za la sima ya Félix Tshisekedi on a ba kay susu ko mona na kuna. Mais namoni ba musu baza oyo bazaleki ni élu député alaki pe candidat azalaka candidat président de la République avant ba valider ba candidat président de la République la CENI ya azalaka candidat mais azalaka la ndenge alobaki ke banque moko bosoko mele balade ezali Jean-Pierre Lisanga Bonganga ye kuta taki député abimi na été mais namoni ye pa ke lisusu pa Augustin Kabuya akei ko consulter ye mais on a suki sa oyo au place na revendre la moi analyse muke bande ko baolanda ngai ba congolais éparpillé na monde entier on a na ko mona mutuko la vie na ngai Maurice Toko vie na ngai to bakolesha Maurice Toko base na ngai États-Unis puis Maurice Toko ya zali na kati ya États-Unis vie na ngai to bakolesha ende Allemagne ya Mama Laurence oyebi ke politique na bato bakota kangona bato basala ba sentiment et ko betsa biso mabaku vono ko tata monde ya musique na ko sepela nango Mikolo moi mouké parce que bah on va prouver biso au-delà à tout ce qu'on peut dire mais sur le plan il y a musala na bango on doit défendre couleur na on baza ko affronter basal bango misabanze mon amour bango misabalbon mais na ba politicien makamuna bango le roi ba na ko moi peuple mais ba peuple peut ba sentir pe na changement ti na mamu belé ba promettre bango je suis étonné estomaqué komona Augustin Matata Mponyo akei komona Augustin Kabuya Augustin Matata Mponyo candidat président de la République allié d'État ya Moïse Katumbi candidat malheureux na élection présidentielle Matata Mponyo abimaki pe député
Matata Ponyo toyebi biso nyonso ke cour de cassation, entre cours de cassation, tout cours constitutionnel, bah, cause de la procès à Bukangalo d'ici mars, parce que le dossier n'est pas là, il faut que la candidat pour la République. Il y a un député, il y a un bureau, il y a l'Assemblée. Et on lève à immunité au cas où déjà, dans le ministre, puisqu'il y a déjà député confirmé, dans le validation des mandats. Alors, tant l'arrêt définitif de la cour constitutionnelle, il y a un tampon de beaucoup de monde. À la député, n'a pas immunité plein, mais est-ce que aussi on a immunité parlementaire à Gendosa? Mais maintenant, on a comment Augustin Kabouya. Est-ce que et comme sous homme fort qui faisait peur, Matata Ponyo, oyo toyebaki y a mystique en danger, oyo traité qui Félix, c'est-à-dire qu'à gouverner la mboka bien te soki ndenge ah bande ko na ngai belé ba kuma pe ba Matata Ponyo. Mingi pe balekine ba télévision belé ko ba contre Fatisco a bomoni Matata Ponyo a consultation pa Augustin Kabouya informateur Chilomba nommé Tshisekedi Fachi Beton oya no maki siko ya ke wana à quel point comme appelle membre sikoyo il y a majorité présidentielle, c'est-à-dire que après consultation il y a Augustin Kabouya tant on peut sa rapport na hier, j'ai comme l'impression que l'union sacrée et qu'on a configuration sous le présidium actuel et comme Kadik monsieur comme par rapport à ma force ndengezali Nicolette a senti Thomas moi c'est des abongoté donc ma ndenge zo le kana ndenge zo tambola ndenge to monela ndenge to talela pena ndenge na misu moko politique c'est lengi bikolo yo na yebisi bino ke et que de moi bien et on a bureau mboso ça la rapide et bien c'est la biso bureau définitif pour que dès que Augustin Kabouya za ko pe sa rapport na mon konzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbala moko to ba côté premier ministre Robima to bi ka Robima na IDPS parce que au-delà de la coalition ndenge ko sala ma coalition ndenge ko zala autour ya IDPS mfana ba député belé et tout ce que tu sais ba ndete nombre ke biba combien il y a ba membre ba ko zala ba majoritaire ndelo ko la ba est-ce que ba tunyo ce ko ta ba bunda ka kezale rapport na intérêt il y a peuple de kaya Matata Ponyo to ko qualifier on nderi wana pena na tikeli bino devoir bato ba olanda même na ba commentaire to solo la ndenge sala ka ndemo na ba mususu ba repesa biso conseil mususu ba pesa biso ba suggestion mususu pa finginga mususu pe ba pesinga belo je ça la rappelle plaisir ya koye ba que non nous sommes écoutés quand même mais voilà au moins on a rôle ba na minute yo ezali réel politique réalité ya politique autour mona bato balobaki trop mais beaucoup de gens avaient aussi mis l'espoir dans Matata Ponyo mais lelo Matata Ponyo yeyo ake kosuka na maboko Augustin Kabouya le bébé to komone pena Fachi Matata Ponyo ko moseka siko Moïse azaka la lar ndenge nini Moïse pe azaka na mbongo bato pe ba kokima Moïse Katumbi parce que Matata Ponyo akendaki pa Moïse Katumbi mais ndenge ni suma Matata Ponyo atiki suma Moïse Katumbi nanu kutu to salata élection to si ça en janvier à toi en février bane. Pour Félix a prêté serment na janvier wat. Félix a prêté serment na janvier en Congolais. Ah tout ça en février. Nan kutu tongo éternité. Nan gouvernement bimité. Yaba fayulu anga ni ba résister kata mulaye. Fayulu bino kuna mikolo ninyo. Bino kutu boko consulter ni député ni député provincial ni national ni homme soit ni conseiller. C'est-à-dire que au bungi na radar na minute yo pour na ki prince penga lo boto bien na peuple pas ni l'élection eh baté élection ba Matata ba komi ba sokoma ba membre ya sikanyo sacré élection wapi Matata ba ko beta porta union sacré na ngoloba o ba lisanga bonga pena no calculer ba ngote malgré ba ko pe ba kendaki ba constant tamba ba se prononcer que na ba bazana ba pour Fachi Beton ba Mozi te passe à ça d'imaginer aux années pour la Fachi Beton ba wata ba ki ko na Augustin Kabouya ya ba be o izo lekela ngai Matata Ponyo parce que ba tu nyonso bazala ki sima Moïse Katumbi na ba candidat président de la République ba nimaki ko zala Matata Ponyo ndo le seul qui na moi poids par rapport à ça tali pena mutu Franck Diongo na pas politique à candidat président de la République ata bilongo ba congolais Franck Diongo un cap poids politique à candidat ndenge mabete je suis pas contre mon vieux Franck Diongo mais total pena na background pena ya Congo pena ndenge to ebele pena d'une manière sociologique ndenge vote ezala est-ce que
Franck Dion a la capacité nationale. Pas du tout. Azaki na poati. Cette ikokuni ko tuna on a beta na les sona on dépôt. Ils ont ça va continuer le commerce na bilamba pour que 2028 c'est quelqu'un qui a son argent te karabilamba né à Turquie. Donc il y a les sous. Est-ce qu'il y a sous kana nous? Bah pour moi cher on m'a dit moi matata pour au moins côté qui va rapporter quelque chose. Na Moïse Katumbi ataki na moi parce que bah toi na nyonso batiela ke motema bah toi na nyonso baponaki baponaki po ya kusuka na maboko mu Augustin Kabuya na ebi ke batusu bazo mais c'est to mayor belaka makambi ya bolingo ya Congo na ya ba Congolais te da terrain politique ouais da terrain politique parce que ba politicien ba bato yo ba troublera to ba vie ya ba Congolais belé ba kana coller romoni on dirait kaka bon eza ba tusu ba nyoko mona na ba IDPS ba do comme ba union sacrée pour ne pas dire union sacrée mais l'opposition à série wana ba mona penda pasi ba lingaka IDPS zo pouvoir facha zo pouvoir moko mona ba to na ndenge premier mandat les gars se retrouver peut-être pendate mais deuxième mandat on susu on moni sikoyo lobi na to mona ba zo ba matata mpone ba mo masu ba ministre et pourtant ba sala mongo ezateke ba nemi mongo quelque part côté wana ne to lobela il faut que le système change baloyo to pesika conseil makasi na mokonzi mboka yo kape biso ke mbalo bena mokonzi ba ministre bandi mabazala baumbu ba ministre bandi mabazala baumbu ya nani ya peuple mbalo bazala te ba ministre ba ko memona neti to moni ba o ba ko combiner ye moko aza député ye moko aza ministre ye moko azolinga zala mandataire ye moko ka mutu moko wala azali sous la professeur kuna tia moi si naïe non. Après bazolo ba baza pour la peuple balingi mboka. En tout cas, il faut que ça change et ça doit vraiment changer et ezali obligatoire, il faut que ça change obligatoirement. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous, bah tout bazui de bako Hollande, biso de part et d'autre. Donc nous restons scotchés collés ensemble tous à la ensemble ndenge na lobaki kaka bolingo ya Congo na ba Congolais total et la migolo yo. Bon na ndenge bato ba changer ba côté beaucoup mona pena bato balaki na parti balongwe ko to baki na regroupement opposa et comme terrain ya mo moni parler kabwani après l'élection donc il m'a caché comme na oyaye Didier Manzenga ko to azana oyaye voilà donc c'est ça les politiciens et se calculent entre eux bango ba ko to na bango na tante ko ba calculer bino ba soki bino bo ba nani soki be terrain non mais pour ba discours ki to ko ba oyela bino rapidement mais tout royo population zala ya veiller magasi au gouvernement balo faut travailler pour na bino en tout cas kolo apambola bino apambola mabota na bino ndenge kaka tolobaki ke bolingo ya Congo na ba Congolais soko monite kondimate totondi bino botondi en tout cas bobo sa l'évangile te merci na Nicolette merci na Rabilema merci na Maka merci na Yemoko Junior Kapa ya refait qui sombe bozala rabino to mona nimbala sima na même place totindika na ringaki na bosana il paraît que polémique mseza na potona ya ba arena ndenge tokumisaki fali pour panenga betaki de face arena na ye ayo beta su 3 arena ya makasi na minute toki ke kuneza ko inda fere akangi actualité kuna do de face Adidas Arena on a togi il faut mettre à 2 jours guichet fermé la minute ba sold out quand donc là tourmi le 21 le 21 avril mais il paraît ba billet ici la rara est-ce que ça solo to ya solo te to bango to le bien bon à l'avance parce que biso to peut ça vraie formation voilà on a flatté de warrior golo te biso to mona musique inde ya Congo mtezo beta mais particularité mo na ngi pour la faire ba combattant ba autoriser musique bête année au bête ce que total le 21 le 21 au suka ndenge nini mais ba pesi condition moko essentiel message ya ST Eleka bye bye